mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe alwela David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo yayo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus bazwi elamba Joseph bake bapakoli yango makila bake balakisi tata na bango balobi tata la mwana no yeyo lion sebomi ye bilambana yango yo makila yango yo babomi mwana na mpate bazwi makila bapakoli likolo elamba Joseph bake ba présenter papa ke mwana na yo liwe liye et papa sala matanga papa lela papa sangisa batu batu basa kolela mwana na bango akufi mais oh ke bakolo likambo bayebi ke non akufi te sikoteka ye ma sœur esi basela lo matanga tala yokana yebisa yo kama kama mboka molile ezalaka nango okotala webi nanga aza na France naza na France nde naza na Canada so bakoteka na bango na bango na Afrique te ma sœur mon frère tala soza na Yesu te bakoteka yo atoza na Europe bateka yo déjà peut-être au moins na teta mosolo lo solo takinsa ça yom toza na Canada yom toza na France yom toza na Belgique yom toza na États-Unis yom toza na Congo chaque fois la tête bandoto na yo ozomona te que tu es emprisonné quelque part place oyo ozokomona mingi oza na kati ya ndako ya libala mais ozokomona toujours ke pa baposti na yo ozomona toujours chambre no ya bomwana ozomona toujours ke ta chambre nazali kolala ma sœur mais prison na yo nde yango wana place otekama nde yango wana ndoki pasi na yo aza na besoin ya visa te ndoki akena otema na ambassade te akena ambassade États-Unis te bapesanga visa ye moko déjà aza na visa ndoki aza na besoin ya avion te po akoma bisika oyo ezali azaka déjà na bavion na ye 4-5 banzete kombo nyonso lomona na nzela bavion na ye baposo nguba nyonso bamama bakiteki banguba baposo basanki omono batika bareserve baposo wana eza bavion na ye donc ndoki moko akotoza na nombre bavion na ye eleki bavion ya Congo lebele. Merci bana na Nzambe tika nkolo apambola biso lisusu bisika ezwami biso na mabota na biso Nzambe apambola bino nyonso tu bandeko nyonso tu oyo boza soutenir biso pour que tozwa temps ya koleka na kati na émission na biso na kati ya chaîne na biso Nazarien Nzambe apambola aussi la sœur Tiffany elongo na bandeko nyonso tu oyo bazosala na ye tokotuko banda bongo te sans que to prier yango wana bisika ozali soki ozali mwana na Nzambe naponi église te to ekolo te mais soki lokola kaka oza mwana na Nzambe tozwi ta ya kobondela Nzambe. Nzambe merci pour na bolamu na yo dans ta main puissante encore sur notre Dieu que totiki ezali émission oyo tika ozala Nzambe kaka émission oyo tika bolamu na yo elata moko na moko mpe bato nyonso tu oyo baza kolanda biso na émission tika émission ezala sija bénédiction mpo na ntina na bango na kombo nyonso masiya amen. Merci Nzambe apambola yo toujours votre serviteur le prophète Josué Kitula nde na ye lisusu kose présenter liboso na bino na kati na émission na biso oyo toza kolobela toujours sur des esprits. Je crois nazwaki temps ya kopartage na biso oyo ezali ke mokolo ya liboso toza kolobela mpona ntina baesprit nalobelaki toujours ke mutu Nzambe nyama bakoki kozala aussi utilisé par des esprits et nalobelaki biso ke Nzambe ye moko aza esprit et asalaki makambo lokolo comme un esprit et ntango Nzambe azosala me biloko na ye soki olandi na kati ya Bible baza koloba création mpe baza koloba formation et tant que ça a créé, c'était toujours un esprit. Après avoir créé un esprit, et il a créé,
il a fait des choses qu'il a créé un esprit. A commis en réalité. C'est pourquoi la Bible il a formé et il a créé aussi. Et quand on a créé même un jeu, la Bible les a comparé les bisous. À ça là qui bango comme basé l'esprit. C'est pourquoi comme la Bible les a comparé les bisous que ange, on va se benga Lucifer des fois à ça qu'on s'est transformé en ange de la lumière. Un ange de lumière. Donc c'est-à-dire qu'en lui, comme il est un esprit, il est aussi capable de se transformer comme un ange de lumière. Il est aussi capable de se transformer comme un animal. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Et c'est pourquoi chaque fois, nous avons partagé la biso, pour nous expliquer biso le komoko. Ce qui nous dans le domaine, il y a l'esprit. Au tikali kolonga te, et ça participe pour le domaine, il y a batuboye olonga. Ce qui n'a qu'à domaine, il y a l'esprit. Au tikali nan kolonga libala na yote, et ça passe pour le domaine, il y a motoboye olonga libala na. Même il y a longtemps que nous avons parlé sur électronique. Électronique, tout ça, on a peut-être présenter sur téléphone. Et ça, il y a la carte électronique. Mais derrière électronique, il y a l'esprit, on va dire esprit électronique. Oui, il y a l'esprit, on va dire oui, il y a tout ça, la magie blanche. Oui, il y a la carte électronique. Donc, c'est-à-dire, même dans la carte mariage, il y a un esprit. Oui, ça va accompagner. Même dans le domaine de la musique, il y a toujours un esprit. Et dans la carte monde de l'esprit, ceux qui ne connaissent pas, comprendre et ça passe pour mon tour à longue. Il y a moins de ça dans votre belé le lot. Le col à comprendre était qu'il faut la quoi ça l'esprit. Le lot va te belé va souffrir. Pourquoi? Parce que à comprendre nous que non, il faut l'esprit va quoi. Nous te comprendre que non, il faut l'esprit à quoi il y a dominé. C'est pourquoi, dans ce candidat la jeunesse, la jeunesse, la Bible est comme la Bible le komoko. Dans une Genèse, Genèse chapitre 18. Demandez la verset 5. Yoka on une Bible de Sakolo. Na uteko le banabiso ke na sima ye loko nyonso eza na esprit. Joseph balobi ke alali. Na kati na butu na ye. Ebe esprit ye kolobela ye oyo nani ya kosala. Et après avoir kolobela ye oyo nani ya kosala. Totangi na. Genèse chapitre 18 verset 5. Jurez prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Pardon, Genèse chapitre 37. Olimbe Sabiso, on va partir avec ces 5. Olimbe Sabiso, l'erreur est humaine. Joseph vit un songe. Et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Bible le dit que Joseph, tant ou à cause de songe, il y a mon qui a le lokomoko ya mukie. Or que na kati monde d'esprit. Et loko ya monaki, et c'est là que loko c'est là qui munene. Et c'est là que loko c'est là qui a vu naie.
Il y a un lobby. Après cette interprétation, Bible lobby que liboso ceux qui songent. Et tant que cause Bible lobby que bande kona yeba yini ye lisusu koleka. Pourquoi? Parce que Joseph na kata songe na ye il y avait des réalités. Et bande kona yeba ki ke loko Joseph azoloba. Et ça babiloko c'est spirituel. Et il y a ça comme on a ndenge ya kosa. Et Bible ça qu'on va qui bande kona yeba ça qu'on déclare par le secret, c'est-à-dire yoko dominer le colon abisso. Et bande qu'on a jalousie et côté bango. Mon frère, ma soeur, à cause de la songe, comme ça les monte à l'esprit. À cause de la songe, comme ça les monte à l'esprit. Ma femme na kati na yango. Tant que ça m'a la qui savait biloko minene na kati ya vision na yo. Ça est loko na mutu na yo. Mboka musu seketele. Quand on s'en passe qu'on révèle au biloko ezali yes oui pour qu'on kisa manafi na yo yeba keza na mboka musu so esprit o ye ko telema Bible ça ko na biso le komoko tant on s'ambe aye ko révéler na Joseph biloko ko salem biloko d'esprit Bible lobi que pas ya bande ko na ye il y avait aussi des choses spirituelles o ye ce qui combattent na kati bande ko na ye ba lobi que ba yini ye lisusu davantage ba yini lisusu davantage. Et quand il y a une Bible, les gens qui ont dit ceux qui toujours dans la Genèse 37, Bible, les gens qui ont dit le Komoko. Donc, je vais partir avec ces 12. Bible, les gens qui ont dit le Komoko. Verset 12. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire perdre les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée des Broncs, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra, comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Tika zamba pambola yo mama Karinika Songo zamba bakisela ya mingi. Mama zamba pambola yo mama Anika Songo. Na yebi ke message yo ezoko sala yo ko sala bino lisusu bien makasi koleka. Bible ça qu'on a biso monde d'esprit ça monde mo c'est très compliqué. Et ceux qui n'a qu'à monde d'esprit comprendre na nous te que na za moyini na yo. Ceux qui n'a comprendre te que na qu'à monde d'esprit que na ya zali adversaire na yo. Mon frère ma sœur. Oh lela. Oh kanga bandoki na vie. Tam su mutoso kanga ndoki na zandoki te. Oh bomba batebele na vie tam su batoso ka sebasoni ngaba bomba yo. Nzoko bato basaba innocent. Joseph ne m'a pensé naïe. Aïe ba kité que bande ko naïe. Ba komi ko sale naïe ba projet ya mabe. Joseph ba ya nakata ko tambola naïe. Même papa na bango oyo ba sako benga ke Israël. Asa ko tinda mwana asa ko yeba teke mwana ya asa ko tinda. Asa ko tinda ente na maboko ya banguna. Le monde des esprits. Mboka milimo. Joseph asa ko kende. À cause il y a esprit à cause ya bandoto à cause ya babiloko ezalaki esprit aya tie na kati na ye et ye na place bomba kite azwi te ko partager yango tanga soko partager yango mboka miso esprit telemaki yango ma sœur tanga soko kabola mutu bikambu il faut banda nozo kabola ne likambu
Même mobile no bodani mbetu moko na bomi libala na ote. O kabolane di kambo. Il faut y aller malade. Même moi si na yo, il faut y aller malade. Parce que le monde de l'esprit c'est ma réalité. Monde de l'esprit. Et ça ma réalité na yango. Ba tout ça côté télé. Yo so ba bangote. Yo so pousse na pene na bango. Mais bango projet na bango ba yabi de cheke non, muto ya ko la grand. Joseph yé moko na kati penser na ye amona ki expliquer ndoto pa bandeko na ye bandeko na ba osala mabete kala na monde d'esprit ça monde c'est très compliqué même tata botu yo akotu ko confection yo donc azo mona ke yo osala grand même maman botu yo elle est capable pour te faire nourrir afin que ya reni Joseph ça pour ça peine bandeko na ye ayebi ki ba frère na ngai mais non ko pour ça bandeko na ye ba bi que faisait des songes. Joseph azo poussana azo koyeba teka mboka mususu déjà c'est télémélié azo poussana déjà ils ont l'esprit mususu déjà c'est télémélié Bible lobi tango bande kwa Joseph bamoni Joseph babandi ko salela ye ba plan ba mususu lobi bateka ye ba mususu babite to bomaye to boka na kata citerne tala masé mon frère à cause de monde d'esprit biloko eza na kati na yo mboka molini ko tika yo kimiate mboka molini ko tika yo kimiate eza na batelelo ba olela batebele bazo souffrir. Pourquoi? Parce que mboka molili et c'est ça de bon makambo ba satanda kate. Parce que maman na ye asale likamba satanda kate. Parce que moi si na ye mobali na ye asale likamba satanda kate. Lelo to somona. Que ça ndeko moka moi si on a zoyeba alingo bala. Libala na ye tikel un mois. Pour libala salem. La sœur ne s'est pas libala. A bengi ndeko na ye. Abisa bien la robe mariage na kolata. Ndeko na ye pas sur robe mariage à lati. Abandu ko meka simbinga pa simbinga ça bien oui ça bien. Après ça va comme meka ah ya to bomba la valise. Faut que simba yo. Ya bombi. Ya mona ga bengi ndeko na ye. OK ndeko na ye o ya benga kaza na misala mabe. Et comme kaka ke ya swaki roba mariage ndeko na ya lati oke ndeko wana soki libala nyonso to apesa ki yango ndepande ndeko na ye wana oke ndeko na saki na misala mabe azile lamba ya mariage alati oke mariage nyonso to ndeko na ye yango ya botoli pourquoi azomona ke na bolingo tika ndeko na ngala la kisabi lamba fete ndeko na bi natsala mekela yo ameki ya kanisa ki lokona kaso mekelo ko mosusu nzoka sa ko mariage akoko mekisa ndeko na ye mariage akoko mekisa ndeko na ye elamba ya mariage. Après 3 jours 4 jours bato basombi biloko bato bakena ba chambre froide basombi biloko tozoke ndolamba tozoke lo sala boki bata la lettre yena poko on a kati ya famille wana mutakufi tomoni libala ezala lisusu te tita entre kunde bembende to pesa bino date et lelo na sol bando libala wana salimate. Pourquoi? Parce que monde d'esprit télémaki nazala ndeko mususu oyo azabo ya kosala repentance mukolo moko epai na ngai navandi na kati ya biro ndeko ayebisinga papa na nina solo anayo yebise mabete mama to solo abisinga papa naza na libala ya malamu na bala mobali mpe ya malamu mais eloko naza komitungisa manango ya koboteza te natuni ye koboteza te pourquoi asinga papa nayebi te mais nabangaka nzambe napesa kofrante na sala makambo nyonso nayebisi te tala nanu mpenza vi na otambo ndenge nini ndeko abandi koexplike nga vi na ye na kati ya masolo ya vi na ye abandi kobetela nga lisolo aboma mwana na ye na nzela ya ngola natuni oboma ye ndenge nini abandi koexplike ngai ke tozali kokende na nzela ya ngola mercenaire azali komema biso na epoke wana diame eza kofula mpenza ngola eza kofula mercenaire azomema biso e tokomi na bisika moko mwana na ngai namemaki mwana ya 2 ans abandi kolela mpo eloko akolia ezalaki te bato tozelaki na bango alobi na ngai ke mercenaire alobi na ngai swati nabima nasonga Kinshasa soki na kozonga nzela wana kozonga ngai moko esimba te
bato tozelaki na bango il avait un frère bandi koloba bibiso tokata liwa epo badefa likola mwana ya moke kaka lela nzoko badefa bazali koleka bayoki biso babeta basasi mwana kotia obomisisa biso mercenaire biso moye ezali boma mwana na yo soit etika ye e mercenaire ntango azoloba bongo sere na bino naza na shwa te soki bokosala ndenge nini bomoni malamu osala na kati ya groupe il avait un frère et le frère wana ntango asere azoloba aya botoli mwana na maboko ya sere akende ye na nzete ya monene na zamba abeti mwana ntango abeti 2 ou 3 fois mwana boucha akufi et la sere lelo kobota ekomi pasi lelo azoluka mabota me na kati ya libala mais ntango yo ozokozwa décision oboma obosani ke ntango ozokoboma mwana ozokobeta mwana no na nzete oke eza na monde mosusu etelemi monde baesprit mpe etelemi oyo un jour ekaya kojuge yo obomaka mwana na nzete oyo un jour ekotoya kosambisa yo obomaka mwana na nzete bible elobi na biso Joseph à cause ya ndoto bandeko nde babandi koloba na ye biloko balobi non ndenge azali boye faiseur de songe ye wana aza koya babandi kosalela ye programme ma sere à cause ya biloko nzambe atia na kati ya vi na yo bato bakosalela na yo programme yebaka ntango nzambe atia biloko liboso na yo to na kati na yo eza na mboka moko eketelema mpe mpona kokombattre yo eza na mboka moko ekeluka etufe yo eza na mboka moko ekelukaka yo mata te eza na mboka moko ekelukaka yo sala makambo ya minene te ozala na kimia te na vie. C'est ça. Bande konaye balobi noto bomayi. Puto kala makambo wana soki ekokisama. Ba misusu balobi te to boa kaye na kata citerne. Ba misusu balobi te to te kaye. Ma sœur, mon frère. Oza na vie. Ozo tambola. Et ça va tout se le projet. Beaucoup de fois. Et ça va tout se le projet. Bakunda yo. Et ça va tout se le projet. Bateka yo. Tala, et ça va tout mususu so tambola mais ça tekama. Et idée ma yiki ko so na suka ngwa bité to tekaye. Et ba ye ko so Joseph batekiye. Ma sœur, lelo ebi mutateka ote. Oso sifu peut-être déjà sauter kama. Osa komona ke non na ba bijou. Osa komona peut-être net na zaboye, na zabien. Na za la poto. Place au collier ça moins cher. Place au collat tes habits. Place au nio ses habits. Mais ma sœur, mon frère, osa côté kama peut-être. Osa côté kama. Joseph a ça envie déjà sa fandi. Joseph a son lien mais sa fandi. Et pas bande konaye. Et il y aurait l'on a bissé l'on de Joseph Wassalaki. Après avoir côté quand de Konabango Joseph. La place Bati Kawana. Yokana bisayo. Bazu elamba Joseph. Bake bapakoli yango makila. Bake balakisi tata na bango balobi tata la mwana no yeyo. Lion sebomiye. Bilambane yangoyo. Makila yangoyo babomi mwana na mpate bazui makila bapakoli likolo elamba Joseph baki ba présenter papa ke mwana na yo lui elieye et papa sala matanga papa lela papa sangisa batu basako lela mwana na bango akufi mais oh ke bakolo likambo bayebi ke non akufi te si totekaye ma sœur et si basela lo matanga et si balela yo je suis mon aide qui n'a vie mais côté de chez ma salle au matanga côté de si madame bela yo ba café ozo ebake ozo mon ozo renier o mon lokola tende na saboye ngai tete mama oza ngai tete mutaza ngai mutesa na Yesu Masia mutoka tene chez ça ko vanda ebindo bolanda nganga zanga muto ba défi abo ebinga bandakala que prophète azali muto ba défi elo na lo ba nesa ndenge wana boye banga déjà prophète muto ba défi ya meka satan ujinga na meka satana elo na lo ba paksenga pe la teka ka batu na mboka molili elo na lo ba na yo yebi yango bianga zeki magicien na teka pe batu na mboka molili tala yo kana ya bisayo kama mboka molili ezala kana ngo
Au cas où dans la France. Dans la France, dans le Canada. C'est pas en Afrique, ma soeur, mon frère. Dans la sauce, il y a des gens qui ont à tous en Europe, ils vont déjà peut-être. Au moins, on a été dans le solo de Kinshasa. Nous sommes dans le Canada, nous sommes dans la France, nous sommes dans la Belgique, nous sommes dans les États-Unis, nous sommes dans le Congo. Chaque fois que tu as abandonné ton aïe, au moment où tu es emprisonné quelque part. Place où ils ont mon mingi, aux gens qui ont pas libala, mais on a toujours que papa porte na yo, aux gens on a toujours chambre non ya bomwana, aux gens on a toujours que ta chambre na zékola la ma sœur, mais prison na ndé ngwana. Place où tu es comme ndé ngwana. C'est que ba teka ka yo pa chambre na bino. Ya ngwana yeba na vinda na teka yo. Peba mutasomba yo. Et yeba ke mutasomba yo musala ni na salisa ka yo. Et mutasala ko musala, ala le sako bisika nini. Tala mboka moli des abos. Yo za no na Canada. Yo za no na France. Yo za no na États-Unis. Ndoki a yote. Mais na lobaki na bino na miseleki. Ndoki pas simba yo. Azana besoin ya visa te. Ndoki akina terme na ambassade te. Akina ambassade des États-Unis te ko pesa nga visa. Yé moko déjà za na visa. Ndoki azana besoin avion te. Pas comme bisika yo zali. Azaka déjà le avion na ye 4 5. Ban c'était comme bonyo sobo mona na nzela avion na ye. Ba poso nguba nyo sobo mamu ba tutik ba nguba ba poso ba 5 monde ba tika ba réserve ba poso wana. Eza ba avion na ye. Donc, ndoki moko kotosa na nombre d'avions na ye leki ba avion ya Congo nebele. Biso to sommet des avions na monde ba fête na yango. Mais ndoki azata na 50 avions. Pas comme bisiko sali. Et ça eloko mukie. Tandenge ndoki asala ka, mboka molinde ndenge tozali ko sala. Ba kozo ba ko kata papier. Yo na Belgique oyeba kana yote. Osaki na ba faire no mala. Na France yo bakana yo te ozaki na kimia na libala na yo nyoso na sena mozo ko sala zelela ki malamu et bakati papier tong bakati ba pesa ngo forme ya mutu et papier oyo ba yeba lobi ke papier oyo e banda lelo kombo na yo e komi jetride et mboka molili e ke so papier oyo et ye ekangi yango soit na kati ya zamba evandisi yo et natan nyonso tu oyo soki bamoni yo ke olingi kobanda na bafere na yo bamoni ke okomi komata tala oza ndeke oza niyama oyo bakangi yo kanisi singo bakanga yo eza singa kaka emonanaka te singa emonanaka te baza kozongisa yo moko ozomona te bazozongisa yo Joseph a vie mais basaleli matanga Joseph a pu, bato le laye. Ma sœur, bakozo bakangi yo. Ce ba senti ka ke na mboka molilo komo mata. A partir papier oyo, bakoye ba bengi yo, ma pasi to sana beso mata de sisute. E o koye. Ce ba dinga beli so malade. Bakoye ka na papier bakanga na mboka molilo. Balobi ke ma pasi bela obeli. Ma sœur, yeba na teka. Osa en filme ba salela matanga. Oza amfi olela libala no sibateka bana no sibateka mariage no sibateka commerce no sibateka et bateki va mbaté za accompagner na matanga kikaza mapambola yo na komi na suka émission bobo santé ba pesa kanga kaka 35 minutes à pambo nous avons 35 minutes et mingi a relevé ça. Mais ceux qui ont soutenu, qui ont fait un peu mission, ils ont vraiment quelque chose qui est malade. N'a pas moli bande connu sur trois ans de mission. Maman Anne Kassongo, Zamba Pambola yo, Nalekino Maman Karine, Zamba Pambola Sœur Béatrice, Zamba Pambola Maman Brigitte Nakamika, Zamba Pambola Maman Jackie en France. Zamba Pambola Binonio Soto, Zamba Pambola Bandegonio Soto, frère Total Makoma, Zamba Pambola Yo, et Zamba Pambola Bandegonio Soto, Obo Sepelarmin Kolanda, l'émission du prophète Josué, et sans oublier les pasteurs Alain en Suisse, Zamba Pambola Yo, et Zamba Baxela Bissot sous Nicole Belé, Yako vivre. Ce qui est Royate, de mon année, l'émission Sakoya, et Zamba Pambola sous la sœur Stéphanie, Oyo, à Sako Bissot de l'émission. Zamba Baxela Binobing, ciao.
na moto te po akosa ngai abongwani pe te